ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les... Oui, entrez. Oh, bonjour Thomas. Bonjour les hommes d'aider. Eh, papa Nanga. Thomas. En tout cas, Tout le monde Tu a présentes la Bible. oui, oui. Ce qui a côté papa. Eh, tout le monde a la pizza, papa Nanga. Vraiment, maman. Thomas couleur kitoko. Vraiment. Prenez place. Mais, Nasbi, moi, t'as médité le balance, mais t'as mon bolé, puis ça m'a dit. Éternel de Tout-Puissant, Natiki Boye, Yabasalin Nayo, Namaboko Nayo. Nous avons notre assistant personnel. Tokosola, Tokosola, ça parle beaucoup de la Combonaïs. Amen. Amen. N'engagez pas, non? Visite Nabino. Salinga di bien, c'est tout qui s'est abonné. Oh, juste vraiment la nuit, Penabima. J'écoute dans mon père spirituel, les révérends, Pati Kembo di Moana. Juste dans la campagne, mon point Nanji. Donc, mon is, c'est que nous voyons quand même encore. Mais solo. Oui. Dans la bonne machine, là, c'est changé, mais je n'ai pas vraiment l'envie. Thomas, on a pu m'accuser dans Nzela. Vraiment. Quand je m'arrête à Moussala, ça m'a fait ça biso. Maman a cancellé au monde Nandako. Donc, à solliciter ma solo, c'est vraiment très très important. Bon. Et tout le monde a mon ayo, tout partageons ensemble. Bien pas. Na kenda qui est pas makaba. Oui. Na auto swelisaem. Makamu kuna zali na mamuki kaka. Vraiment. Yango na zulie to ya pana auto ko solola, to partager. Makambo ezali. Makamango eza boye. Tala na msala nzambe. To umeli makasi. Vraiment. To zwelote. To zwelote. To umeli. Ba kokota ba jeune. Ba veiller eloko moko ezate. Mais nakutani na mutu moko. Eza nani? Bonjour. Madame. Bonjour, madame, to vibration. Soko zo luka madame te seke awo iza na pesi na yute. Po awa tuzaka na madame vibration. Mais wana yo zo lo ba vibration ya pamba awa tuzaka na yete. Parce que yo wana ka vibration wana luka madame ona bino vibration. Ah, yebisanga yekasi mama. Uti wapi? Oh, yekaka boye nazomona yo lokola uti na fulu. Mama. Udukela ngai kaka madame kaka boye na pola fa boye. Sasa tenga na yana. Ah, je me dis yana ye. Et pourquoi yo ya maman on salite boye. O teli wapi? Biso awa toujours yamba batu ya salite ke biso leko iko yamba batu ya boye. Ah. Donc uti na yo soko wapi o yamba na ngoko ngai ya mama. Papa, ana kosa kwa swana te konga mono bepola. Ana kosa vibration. Soki yo mono bepola ngai monoko esanja mama tala kusaka na ngai te. Kusaka na ngai te. Comment na ngai ta oyo tala. Na kuya kuloba mapepa pamba. Nazaya onenda so za kisengi na oye bana watu. Ngai kisengi. Mama kusaka na ngai te. Comment na ngai boy te. Ah. Nina mo. Sikasi ozomona te. Nina mo cha makelele bo fomola na pop. Mama mutu ya fulu boya. Ajoya. Pop, tutala kwa.
tu sais pas, il Papa, je n'aime pas le problème. Papa, tu me dis que tu n'as pas de laissez bien le monde là, papa, je t'aime. Keba vraiment la porte, on va déranger à la porte. Keba va déranger la moutou, on va déranger. Mais à la maille. C'est là où je suis. Maman, il y a un commentaire, il y a mon tour. On dirait que j'ai un jour, mais à chaque fois. Bravo! Bravo! Maman, ça va sac à maman, ça va sac à maman. Comment il m'a dit? Ndako za na kitoko yaya kuwa kutesata umona ndiye kurego yawa papa mobali na kwa papa mbali te ushakana ngaite amwa busala ushakana ngaite na kote yawa te papa je t'aime maman papa je t'aime yaya ongana banda ye biso ke tobota makangana ye siko ngana yana ngavo mandinga yebo to kwa sola te papa je t'aime bima bima na libanda mama pe ngai kana shule na ya na yo mama shiko mutango ibino butenga aya ka musala ye ya na yo ndio utakubanda musala nini musala ya ndio kuchi komoda usobola bana ulomela bana ulabela na ngai usalela ngai ti et puis il y a pas mal papa je t'aime ya na ye apa ko me posa msalo yezo lo bawana woni go ko na posa sola na ya na dimbisa ngai mama na pesa yenda ni bado dimbisa ngai mama nja kutele mama yebisi ngai na tele bana lo la ba ko sobola to sa pa be ketsa mama bana bazara na benga ku bravo to ba ke wapi wapanda kate mwana ngam baya sawa na fanya haya Izanzila ya manzi, izanzila ya kufa, kumikate soka. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa, merci pour cette révélation. Oh my God. Je te rends grâce Papa pour tout ce que tu as fait de moi. Car tu m'as dit tout ce qui est révélé, condamné par la principauté. Merci Seigneur Jésus-Christ de Père. Merci parce que ton amour est immense dans ma vie. Oh Adonai, merci. Parce que tu m'avais promis que tu ne m'abandonneras jamais. Merci Papa. Merci, merci Jésus. Oh, la personne de Papa. Thomas,
Oh, l'homme de Dieu. Bonjour. Bonjour, l'homme de Dieu. Vous êtes déjà là? En fait, Naki déjà, mon sang. Vous avez tous ça prétendre rapide. Il y a des maman arc-en-ciel à voir. Photo bon. Un peu dans la précipité qui vient, pendant mon équipe de temps par rapport à ça, parce que j'ai un rendez-vous avec une personne quelque part et mon équipe Naki, tout le temps tout ça. Il calme bien. Ça n'est bien, il y a tout le temps tout ça. Il calme bien tout le monde. Tout le temps tout ça. Tout le temps tout ça. Là, on a mis les idées moins bien. Donc, faut te profiter sur le mal. La raison, tout côté sur la peau, va se stocker. Vous avez rapide, foot. Ah, vraiment, c'est un peu ça. Waouh. Moi, je vais aller à Kopoli. La bimine a été tambola na tika kanda Kopoli. Bo so me dia ko. Pardon. Fana bana bo isa mo passer. Thomas. Pourquoi ta papa? Rapide, maman. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci, je vais causer la frère Makaba pour te épargner. Mais je vais payer à vous salir bien pour te faire des camarades. Par rapport à rendez-vous, tant de Mokalaki. C'est là que Yanga Moko, qu'est-ce qu'on doit faire? On a reçu la Makamo Boye, Bisakinaï. Merci beaucoup. Donc, Thomas, il y a beaucoup de gens qui ont été sous-soutés. Parce que si on a une histoire rapide, il y a des gens à s'échanger. Pour te mettre sur eux, pour te rendez-vous, pour te faire ça. Ils ont les lots, ils ont déjà la bientôt. Donc, on a l'autre pour traîner sur la terre. Ils ont tout mis au minimum. Ok, merci beaucoup. Sur ce, il qui a une bonne foi et l'amour de mon cœur. Donc, c'est parce qu'on a commandé pour que tu aies rendez-vous les acquis prévus. Mais, dans mon communication, quand tu portes pour les natoke, tu as répondu à effectivement, mais dans une mois de temps, on va se poser rendez-vous dans la kitchen. Dans la bonne ici ma vision, en tout cas, je suis décidé à quoi ça vient. Désolé, tout le qui ne sont pas dans la oui, vraiment, merci beaucoup pour la question. Parce que tant on a la liwana, na nimbi kutu konimba. Nzamba otali sanga ite nzela toki. Liboso molili nzeleza sute na sima nzeleza mais liboso nana molili na mona sute. C'est que nzamba interdit ce que nzela. Abo conseil bino lokola ba collaborateur na ngai. Ke nzela wana toki na mo sute. Est-ce que je t'ai encore examiné notre life? Notre loti. Est-ce que le yingo le baquet, nous avons interdit de zéro de ça t'en appelle l'autre, ça te demande. À quoi interdit, yo, parce que nous avons une bénédiction, aucun détail. Est-ce que si nous avons examiné notre life? Si ça t'a ce qu'on aime, toi, c'est ça qui a empêché, pour que nous ayons une bénédiction. Papa, ils ont opportunité pour s'améliorer les bisous. Donc on s'attardait pour toi, tu vas mettre solo, il a attendu à côté de ma coquine. Papa, Kanisa Madame, tout bandela kolale, autour d'un zam de vie. Aujourd'hui, kaka lipamboli ne kado point. Aujourd'hui, kaka lipamboli boy pour nani. Et papa n'a pas pensé. Yosa pensa mutu na biso. Toza bandima na papa pasteur. Jamais toko linga te toko tanzela mabe. L'air de ekosoyo to yebitina. Moto na zopesa biso biloko azane ti député moko boye aye kaka poisonga biso na kati ya l'église poisonga biso na bakiti tala bakiti to na mon église eza ya kobukana barido to za na mo eza ya mabe lera ye aye na nzela kosunga eza nzela mabe te papa na ngai eza nzela mabe te moto na ya azane ti député moko boye poisonga biso tala to umbe ningi na église musala manwa to sala mais to zu moto akosunga biso papa kitisa motema longola makambo bandoto wana lalo loti bandoto mapete on eza bazo pexo côté alipambo okende côté alipambo les ate poto yito za banima. Oui, je disconviens pas ni ce que tu connais. Mais ce que je sais, na sala kanzamba za bomoyi. Ana na banda na bolenge na ngati na komi boy. Na na kosanga te. Na tatika mabe moko ila mai. Lorsque la Bible me dit ce qui est révélé est pour nous, ce qui est caché c'est pour l'Éternel. Ce qui nous a révélé biso boy. Na longola na tsango sunga te na tsango ensemble.
c'est que nzamba boyi mabe comme la biso. Après venir à Kabasali na ebana na ye na danger. Et ngai siko na ebité. Tant bosolo ba boy oui. Non qui souhaite. Il s'est donné son premier jour là na samo. Ola muna bino sa bola muna. Di pa mona bino se samo na. Mais ya oyo. Na muni ngi koma ma na biso. Subito to site mo nganzambe. Parce que il ça clair. Na yaki apotokeni. Mais na nzela suki molili. Liboso kona nzela za sute. Kasi mananga na omona, côté na uti na omona, mais côté to tokende. Nzela za sute. C'est que nzambe atienga barrière. Nzela to tokende ngai na bino pour que to bikisa. On est na makambo sur tout tali ka bien matériel. Les choses qui est présent. Mieux vaut de perdre toutes ces choses, de garder ma vie, de sauver ma vie. Mais mieux, les âmes bien été, n'a perdre ma vie à cause des biens matériels. Naï na koyo kanza mepena kuto sanzambe. Onza malobi, yangwa na kubakisate, na kwepo ko lomolate. Yangwa na ndeko na. Soki bokoyo kanga, to ko bikisa beloko. Mais soki bokoyo kana binote, ah, nzambe moko témoin, mabele témoin. Et ba ange nzambe ba tambola na na. Et ba tambola na bino. Ça va témoin. Yangwa na kwebisa bino. Ngai je me limite ici. Je sais que vous avez un frère dans la caille. Ah! Ozuluba mingi to banda koyoka kaka ya yo. Nini ya mabenda lo? Boni boyo ko papa. Boni boyo ko. Te biso ba tutokende ki tozoluka nde liwa na banzela na biso. Yo nde mutozo mi mona ngolisa. Thomas, tu sais que le long a confirmé moi que tu es dans les noirs. Moi dans les noirs, oui, tu es dans les noirs. On est mon lili oyo mon na ndo to sota na rêve na. Ya nde ba problème oyo ça na eso se passer na kata vino. C'est-à-dire eza vie ya limitation na yo. Kala, soki nzambe alobeli yo, nzambe na capable de lobela biso. Lui c'est to prier pour la situation là. Ah comment tu as ça biso na sala nzambe te. Pourquoi le bite mon lili? Yo nde muto kaka ndenge yo sambe na ndenge c'est to sambe. Comme ça que mon lili ya vie na yo ya limitation ya vie na yo ndi ya mwana Satan azola kiso ya ngoke mon lili ya ngoyo. Te molili banzela na bozoke déjà banzela mabe keba na maloba na yo e bomisa maloba no bien. Et puis quand on raté opportunité pour y va que vie na mbomba pour tika la pauvre malheureux. Oui. On tika la pauvre malheureux. Et puis c'est quand il bosse keno dans les noirs. Et deuxième même c'est là donc tika la pauvre malheureux. Oui. Or je sers un Dieu qui est vivant, le véritable Dieu. L'or, l'argent lui appartient. Naï, dans les noirs. Oh, regarde, j'accepte tout ce que tu dis avec Jésus-Christ. Dans les noirs, qui n'a qu'au temps de on dit bien que nous avons la vie aussi là, nous avons l'or et l'argent. Mais l'or et l'argent, il y a moi. Opportunité à moi de s'améliorer, de faire un bon solo. Mais jusque-là, on comprend que nous avons un peu si on a l'argent aux Zoluka. Mais jusque-là, on comprend que. On peut savoir pas sur le point. Aujourd'hui, ça vous tout ça la même. Maman, et ça, on ne connaît pas si parce que mon opportunité est liée à cause de saisir en côté. Comment tu as mais c'est normal que la Bible nous dit allez faire tout le monde mes disciples. Je ne peux pas rester dans 4 coins églises. Opportunité il faut saisir en gros. Même c'est le roman pour qu'il a ça encore parce que vous savez, vous avez malheureux, pauvre dans les noirs. Vous avez c'est Dieu qui m'a donné ça. Ils ont beaucoup passé qu'à l'avenir, je serai un grand homme. Oui, mais je ne peux pas être pressé. Je ne peux pas pressé par rapport à vous. Parce que dans il y a beaucoup de gens qui connaissent dans ma caméra. Akoya na kombo ya Jésus-Christ. Ba inse bana. Abana kombo Yesu. Bizana ngo Yesu oyo. Ba. Makaba. Moni siko. Doya kombo ba ke ba inse biso. Moni ba pasteur mikolo na bino bozali. Le bino bozali soki loko moko ya kitoko, to proposition moko yeye boko mona ka batakisi. Donc pas na bino nzamba sala kate. Nzambe pas na est impossible, Satan n'est pas possible. Hein? Donc pas na Satan n'est pas comme ça bata mbongo. Donc nzamba comme ça bata riche. Mon frère, ne dis pas ça. Rien n'était possible à notre Dieu. Mais les Camerounais, c'est ça la Kanatango. Mais tu n'as jamais été pressé à la vie, mon frère. Mais non, c'est pas mon temps.
Thomas, ce qui communauté peut ça yon bon à garantie de nous va ndako bongo. Nous va ndako bongo. Vous avez tellement que tout le roi yon nem to ça moyen na yo au pesa pour la garantie. Et vous montrez que vous avez ça tente Thomas. Est-ce que vous êtes ça là? Je comprends vraiment je comprends Je pense que tu comprends l'idée. J'accepte de mourir avec Jésus-Christ et que la volonté de Dieu soit faite. Eh papa, tellement. Merci beaucoup. Donc, on a la tellement na kitina. Au moins nous tu pas ma colonna Jésus latina makolo. Et na mbala suka no mbala liboso ponya tana ndako na ngali susu. Au moins ndo boy kokota na communauté na biso. Suka no lelo na kati ndako na nga. Makolo no asalite na kati ndako na nga konya tango lisusu te. Bibi misali ba. Maman. Papa, tu as besoin de faire cette explication. Alors, bébé, parce que date, c'est le nom de la date, tu vois, bien la mise au fond, maman. Et puis, on can s'appeler date. Papa, tu as besoin de faire cette explication. Pourquoi tu Merci. Maman Cassienne. Maman prophétesse. Pour changer l'histoire, maman. Et là, mon van nana batomine le président Grâce Pan Batiti. Maman écoute dans les boss situation no souhait. Ah, maman au changer l'histoire nana. Ne bisa que tu côté na memio. Fini duana. Aga soma makasi. Leo moninga boy. Na telemi boy. Ba téléphone mnino ngana ba do somba te. Comme somba. Na longo na ki karakasa. Téléphone à l'élastique. Il y a un coup parce que tu as pas la commis populaire. Maman, je suis la commis populaire. La CP, il pense à nous commis. Ah, maman, Tala. Non, pourquoi on a dit? Oh, tu sais le côté. On m'a dit tu vas contribuer sans la forcer bango. Mais il s'est tu vas contribuer sans la forcer bango. La minute c'est une femme d'affaires, moi, quand bien Rebecca Lumwanga. Aïsinga papa. Na miso na Belgique na ki basangona yo il faut y awa na sommelo lopango na tongolo 4 niveaux amatala ni esika yo komisinga mama boye ba neze na trimi boy na ne singwa makasi na zani singwa makasi faut dans les les abou ba conteneur nga vraiment oh maman na ngai bien changer soki yo te maman soki yo te je n'ai proposition à yoter. Mais la situation de la Simaka a dit que de Tika. Tu n'as pas fait la moto là. Tu n'as pas comment. Tu as la vie. Ce qui dans la cas dans ma colonae, mais non, on a comme on a comité. Nous sommes dans la vie. Donc, on a comprendre que type on a ça qui va tout fait béton là-bas. Et ça qui va tout fait va grandir là-bas. Mais chose grave, yo ça qui wana. Ce qui yoté. On est tous ça. Lobi baje vraiment les bokina baje tomati mangenge tomati luzizila tokende koluka ka nzambe nzambe ngope tozwaka pe lote ate ti mwana libaki na ngati na yebso te mwana libaki na ngati je na yebso te na tam na biso ko kake sera isa mwana libaki na ngati je mwana yebso te makaba tokende koluka nzela mususu isa mo atuwa na zana sisi ngoma kaba banda na nda kuna banda telebisa ngai kama solo na don savourer no amia so to na ngo yo komi kitoko boye biloko kitoko boye loko eza grâce na yo oyebi eza grâce na yo ndeko ilo komeli bana yo mela tala tika to mela na biso tika to mela na biso mama na ngai kitoko ijina mena melo kwa pena mela na Cassiel ndo papa yera melo kwa ngoza yo mama Cassiel bolongo sali ngai jamais maman na ngai papa yela mama na melo kwa maman na ngai melo kwa pena ni yela nga pa na senga tika to mela maman to souffrir il faut te mela papa se domoni tala ba santé to komina tout oh fidèle oza misala ya fidèle ya makasi fidèle ya important pour la vie na ngai il tume na il a changé histoire na motema Maman na ngai il n'a pas consulté
basango na yo obi nayoki basango na yo ti ebaya Jérémy Lolungu l'ambassadeur de Christ l'église parole de vie abi maman prophétesse wana ye na tikeli 3 jours ya guérison miracle mais azobeta biloko nga soki nasimbi kamba na moko makambo mbala moko obotaka te okozwa se obalaka te okobala ozanga libala okozwa miracle onga nasala makambo atika soki natelemi boye fideti nakomi partout soki nalekika na nzela boye bato bazokwea bato bakoya te lelingi ya pamba nasa yo mama nayebi so nalasala bikamwa mpenza mama nanga fidele ezalaki important yango merci mingi mama nabe fort osali soki lelo nakomi lelo ya mpona yo yo nolakisinga nzela fidele ya komosa mama ekomi sikoyo ta foto sala ekomi ta foto bana kota sikoyo bato fidele ya kosala epuis kobosa na te ya mission na biso oyo toyeli na mokili oyo na minute eza kosali koganele fidele baango ya bajete mission sekoki mwana opanza sanga fidele partout nazo partout na tamoli na tiki bahistoire do ministère ya fidele nde eza bongo yo lobi olandi il fallait tolukele bato mpenza fa toganele bato ebele na miracle onga nazosala fidele azwa bato te akozwa donc sentiment oyo eza ngai te fidele ezalaki important nga nakonisaki malamu tosala campagne moko nga na yo tosala campagne moko na yo epuis tozongo 3 jours eya na terrain batona tobesa bachantre minene bakosala fo baya batona bamona misala ya fidele nde osala omona ngai tala nana sengo tena miziki te yaya tenokana miziki zanata miziki mama na ngai il fallait tous papa je t'aime na fandisi yo awa oyo aza yaya na ngai yaya nabengi yo epa na nga ndako yango okosala nyonso oyo olingi oyo eza ndako na leki na yo eza ndako ozala na posa kolamba na cuisine biloko nyonso eza ya kokoka olinga so mpe osala nini sala ndenge okosala papa je t'aime nayebisi yo mbala na mbala oyo eza yaya na ngai naboyi ata soki nabimi nakuta esalaki mpo nayebi yo ndenge ozalaka nafandisi yo wana mpo nayebi so vraimen salamu yaya na ngai ndenge aza wana naboyi nayoka rapport ata moko te nabimaki na ye esalaki boye yaya nana nanga moto ya misala nafandaka te nazwaka vraimen tanke ndenge oye ndako oyo eza yango obongisa okopangisa okolamba ngapeleki yo na ye mpe na ye afai na yaya na nga moko ngapelela yaya ndenge oye nalamba te napangisa ndako te naya koma mwa mosala yo amwa mosala te nabengi oyo etake yaya na ngai oya kosunga nga na ndako mobali na ngai akendeki voyage mais azoyama vraimen lelo nde ayaka lelo akenda azwa mwana biso moko azalaki kuna bunda otanga ayebisaki ngai nabengaki ye pe abeaka kosisa klase awa abeaka kokana esukuna te yango papa na bango akendeki ozo leki na nga nayoki ndako na yo eza ndako nayoki makambo nyonso oyo obanda ata obimi ata okei nga moko na kotikala na ndako na kosala nyonso oteya ndenge ozuboyenga mokoma aza na esengo makasi papa yaya nayoki nake nanu mpona nabimaka mwa mokeka bravo tokende mosilanga motuka telemaka mbangu otekeza kuna oke kuna otekeza kuna yaya daja sheri yo yoki mama deli ngai nakuyebisa yo biloko moko oyo nyonso mama alobi eza lokuta ngai moko ngai nazalaki awa mwana mosala na biso akima
ayaka lisusu te yango wana bayebisaki biso nyonso na ndako tobenga na biso yaya na nga oyo ezalaka na mboka aya kokoma mwana mosala yo ti mwana mosala ngai nazoyebisa yo mwana masolo bosolo ayebobengisa mwana koma mwana mosala yo mwana mosala awa na ndako oyo kasi nga naoki ata elobendeki nanga alobi esungira tete zele ngai nasunga yo mama ezalaki mpenza ifo tozwa mwana mosala ntango balobi tozwa mwana mosala ya mobali ngai na rezoni ndenge tozalaka dede awa na ndako brave azalaka na leki na ye wani ya mwasi oyo avoyage mama azalaka na papa ntango balobi bazwa mwana mosala ya mobali ngai nalobi no isesenga ifo bozwa mwana ya mwasi mpe ya mosala nde wani tokokoma naofinga mabe telema na longwana oyebi mpe makambo oyebisi nga mpe ebebisi esprit na ngai oyebebisa esprit nanga na ndako nakoma mwana mosala ngai zela nayebisa yo dokomona ngai naza motu ya bolingo okomona ndenge tokosala bolingo ngai na yo ekozala ntina suka ya liwa tala tozosolola makambo mosusu oyo oyebisi ngai ya mwana mosala awa ebebisi nga makanisi nango ebebi sikoyo ngai nalongwe na makambo wana ya makambo ya mosala tosolana nano makambo ya bolingo tala neki nanga ndenge alobi abengisi nga naya awa nakoma mwana mosala na ye tusote pasi wana tosala nano makambo ya bolingo wana tosala yango nsima papa jetem soki papa jetem nayebi ata kombo nango te nga leki nanga bengisi nga awa nakobendi kuna na mboka leki nanga bengisi nga awa nabima na vile ntango na ye awa boyebisi nga na masolo na bino koto zobande bobengisa ngai nakoma mosala esprit nanga mpe ebebi makanisi ebebi sikoyo ozoyebisa nga makambo mosusu mpe apusi obesi nga nazo telema nano wana telema nakotelema na ngai kende telema me na kade ya bolingo nakoki kobongisa mwa awa wandoki olobanga te na yebiso no de jésus olobanga te wani na kimba ya moko toilette mosala ya ndako mbula Fidèle moto Nzambe Lucifer Makaba nayebisaki yo komitungisa te nazali mokonzi mpe mokolo biloko nyonso tu na mokili oyo wolo mpe mpanata ezalaka ya ngai barishe nyonso na se na mokili source na bango ezanga baselebre nyonso oyo basala kombo na se na mokili source na bango ezangai Fidèle Lucifer ndi naza créateur ya bomengo nayebisaki yo nakopesa yo bozwi tala lelo okomi na baimmeuble mais esuki te nakobakisa lisusu ebele koleka napesa honorable Rigen Bisalu honorable Rigan Bisalu député élu Yabana Kimanseki ndenge napesa honorable Kimbao Asene honorable Kimbao
Arsène ndenge napesa Clara Perika International mona mosi oyo aza na spécialité ya kosala pereki na Congo kaka Clara Perika yokanga bien kai Fidèle Lucifer nasaleli yo déjà osepeli te osepeli sepeli Fidèle Lucifer moto nzambe nabandike oyo ozalaki nango bosenga na pesi mais ekomi sikoyo ntango yo mpe opesa basacrifice na ngai basacrifice na nga ezali ya koboma moto te mais yoka ngai bien Fidèle Lucifer soki otosi basacrifice na ngai te yo nde kozala sacrifice na esika basacrifice na ngai est-ce que yoki ngai nayoki yo Fidèle nalobi boye kobanda lelo soki ebeti 0 heure juste okobanda kolia niei succès ozoluka bato balanda yo mokili eyeba yo okoma célèbre succès efandi esika salite ezali alors yeba kobanda lelo yo pe il faut kende esika salite ezali chaque 0 heure juste okobanda koliaka nyei na toilette Fidèle Nzambe Lucifer est-ce que Nzambe pardon est-ce que vous changer à ta condition mosusu na ngai Fidèle maloba nalobi ezongaka te kaka ndenge nalobi chaque 0 heure okobanda kolia niei mpe soki wana te mwana mwasi nyonso tu oyo akoya na biro na yo yo il faut olala na ye obima na ye azala mama azala jeune fille que ça soit âge na ye aza mwasi yo il faut obima na ye yango nde ezali condition oyo ngai Fidèle Lucifer moto nzambe mpe tobandi yango kaka ndenge nalobi lelo Allô? Allô, ma touchette? Ndeni mama bakontenere na ngai yakina biloko ebele makasi ebele pensa nana posa oya kotala yo moko yaka te mama na ngai yaka oyo eza ndako na yatala biloko pensa osepela biloko nyonso olingaki eye mama yaka biloko deje comme za mama tosolola nsima ngai Fidèle moto nzambe Lucifer nalobaki mpe nalakaki yo ke nakopesa yo bozwi nguya succès mpe gloire yango napesi osepeli te osepeli te nasepeli papa merci beaucoup na ndenge osepeli na bozwi na ngai Fidèle Lucifer sikoyo ekomi petango yo opesa ngai basacrifice na ngai est-ce que yoki ngai
Succès, gloire, richesse, efandi, nesika ya bosoto, efandi, nesika ya mabe. Kobanda lelo, yope, ozokota na bosoto. Kobanda lelo, yokobala te. Okobanda kobima na mibali ya maboma. Nalobi okobanda kobima na mibali ya maboma. Mibali ya maboma. Continue à mettre na mibali ya maboma. Pardon pensa. Nkai Fidedi Lucifer maloba nanga soki bini ezongaka te. Kaka ndenge nalobi iyo okobima na mibali ya maboma esika libongo. Mpe soki wana te okobala te, okobota te. Bana basi nyonso na eglise basi na yo okozwa bango lokola basi. Okosala nyonso to ya bolingo na bango. Est-ce que oyoki ngai nalobi mpe nasukisi wana yo okobala te, okobota te, mpe okozala kaka mwasi ya bato ya maboma nde okobima na bango. Mpe bana basi nyonso to na eglise baza basi na yo. Kaka ndenge nalobi, kaka ndenge etikala. Pourquoi ma condition est en niveau boy? Ma condition est cassée boy. C'est comme si tu n'étais pas. Tiens, on a tout regardé qui boy. Si nous sommes par rapport à quoi on a tout regardé qui boy, t'es en avalité. Quand on y a au bien qui a influencé qui a aussi un tour de l'association, la bête que ma caméra comme pourquoi ma condition est cassée boy? Et puis ça n'a pas ma cabane. Il y a une condition d'intérêt. T'as un niveau de condition est cassée boy fidèle de se faire couper sangai. Ali boso fidèle à sangai na lambagana na 0 heure na kena kolia ni mama tayumo parce que niveau degré ya nkele na kena kolia ni ngana kena kolia ni et puis ceux qui ont ta vaccin en sous deuxième condition na comme ko bimana ba bana basi nyonso église qui dans la agité vous tenez ça na bureau na pour la visite na bimana ye et puis maman le comme ça juste le bala kamwa ya yo maman parce que dans le niveau de grandeur, il y a condition de mettre à baisser. Parce que supposons que maman il y a 70 ans ou 80 ans à côté de la bureau pour la solution pour la camoulaye. Supposons que moi il y a 5 ans, moi on a vu tout ce que on a cambo nini. Tala nena bumuté baluki na niveau moko boye ko imaginer te. Yo so na yo grave mais on n'a pas le bilan dans la bilamba. Na mabo. Est-ce que tu as une azakona kula na liboma? Liboma moi ya mwasi te ya mobile. Poza ka mobile. Ah. Kala. Ce qu'on a vu yo ko te liboma. O peta za na mutu. Ce qu'on a nié, na vu c'est nié na ile ya mutu mususu. Parce que tombe que nié ya batu mususu. Nié ya batu mususu. Ibo ko mo yo kana ntele ozo kana mato ina yo. Nié ya mutu mususu na ile ya mata mo vraiment. Aka c'est de la cosa la pas makaba. Déjà te dis déjà na mai. To pola kaka. Na ça je fais. Non, Cassiel. Cassiel qui m'a camboté. Cassiel qui m'a camboté. Donc tu vas sur la camboté, tu vas sur la camboté. Pourquoi Cassiel? Pourquoi Cassiel? Ngai Fidedi Lucifer Nayoki bino
tempelo na ngai. Mais pour nini? Pona nini oza komitungisa? Pour nini? Pona nini bokoki kozangisa ngai kimia? Nafandi na temple na ngai. Nazoyoka ndenge bino boza kosilama te. Boyebi te ke ntango boza koselama te ezobebisa makambo na ngai. Pona nini boza bayenga? Napesi bino pomengo. Napesi bino succès, gloire, mabango, pe mituka. Est-ce que nasali mabi? Iboyoka ngai sikoyo. Nakati na bino mibale. Nani azala kosa azonga bofa? Alors, boyoka, oya komeka lisusu koselama te na baordre na ngai. Nakopesa ye condition oyo maladis. Pardon. Pardon, expliquer une condition. Yo, tamlo. Yo, Lo